Formule 7 et na moi char na ngomo les bateaux sont allés profiter na succès album ya Formule 7 voilà mais bisos ko to kangi mambona parce que toi on a besoin de ça va tout succès et toi on a besoin ya fou la batute de fala zanan ya zanan Formule 7 qui toko monde mobimba de na minele boyemba na ba star américain naba français na Angleterre na Allemagne ils ont bien mystique. OK. Mais quand tu dis qu'il fallait à la langue, on a répété pour ton information, il fallait à la langue. Il fallait à la langue. Puis érotique à la roussala yangote, érotique à la roussala mate. Eza ba jena bango nyonso. OK. Eza ba jena bango, ba jena yi. Ba jena nani? Ya man qui na sindi. Oh. Na orchestre na bango. Bazana besoin ba salir kombo ya fali. Bana besoin ba ya upanza foyer ya fali. Bana besoin peut-être bana besoin Formule 7 na succès. Mais succès na ngambo wana ezate mais ba profiter na ngambo ya succès. Tu peux dire, bien aux autres tika rolobate wana. Moi la masina, akola la masina, moi na kisenso, fi wana ya salite wana, fi wana a botakate wana, fi wana ya stérile. Je te l'accorde, ça je te l'accorde. Mais quand tu dis qu'il fallait à la langa, on a répété bamona. Pour ton information, il fallait à la langa. Yo za mwasi mais ndeko na mwasi afinyo ke bota te nande ba biso ke la medora la yo elo ne rosalo passe o passe ro ya TV to ke na ninga normal ko to ke na ndete ke to ba tuka ba comprendre lo elo ne rosala bena yo passe ndeko na mwasi a journaliste avec ke o bota te o za mwana si ya manini kingani mais obimana la malala yo eloko ko pe o passe na mutemezani. Ata mokile bandela mi à zéro. Même ata basi bazate, il fallait vendre des combats. Obmana sindi. Bana musique à balina nouté. Ah! Falina de bana musique à balina nouté. Sora baliga moi sina ndako kase kabwana. Oka bali moi sina ina ndako kase kabwani. Kangelo on a sur le loup. Soka balika moi sinae orchestre kabwani groupe d'accompagnement ne ko kabwana aba totalai yo penanga pena yo soi-disant soki nani yo hein vraiment yo pena nani yo au monde rapena yo pena yo hein vraiment yo pena yo soki nani yo so ba l'orchestre kabwani mais ko bala azwana mbonga basi ne mako fallait za camarade na hote fallait pour pas camarade na hote bona mise moti na quartier la terre na beaucoup comparer na fallait mais ça peut pas se faire c'est là à outate aya ko pesa ko quartier la terre yo kufati iyo kana te ba benga ne fallait ba zwara inde boye fallait bina fallait ya tala soki yala ba mise ba sala ba test ba vie na bango fallait yo mona fallait à sala test na quartier matin. Bonsoir, bienvenue de sa vérité universelle TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission la vidéo, les news de Joy. Les news de Joy, c'est toujours pas wana pour nous la vidéo. Actualité news, c'est la terre pour nous la vidéo, rien que la vérité. Ah ouais, écoutez les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Steve. Pourquoi pas dire encore bonjour à ma papa, à mon boss, maître John Simaro. Pourquoi pas dire encore bonjour à la section de Mobimba. Je dis bonjour à toi, Nick Cheta, notre daddy.
Prodige, pourquoi pas dire encore bonjour à toi Trésor Bakalos, pourquoi pas dire encore bonjour à toi Béni Sangala, le cœur de quelqu'un. Je dis bonjour à toi Olivier Rakiala, bonjour à toi Maître Merlet, toujours en calmement. Bonjour à toi Kissinger Antoine Moanayolo Nakata Moscou. Bonjour encore une fois Nabine Solimuka, Joyce Tumba, autre Madi Benzima de la presse, Nazaraka Kapononsa de la ville Moussala. Et voilà, aujourd'hui dans les news de Dieu, c'est tout cas dans Zalanga Mokoto. Je reçois pour vous la médaille par rapport à l'actualité, il y a Fali Poupa, par rapport à l'actualité, il y a Warrior. Donc on peut donner ma solo vraiment, d'être aux rien qui est la vérité. La médaille, bonjour à toi. Bonjour Nayo. Bonne santé, ça se passe comment? Ça se passe très bien, Naza bien. Moi boulot, moi msala et moi makambo, mais toujours étambola bien. Voilà, premier mouvement, Bazaki na Angola, après Angola. Après Angola, tu as appelé ma tournée. Tu as tourné moi ya Luanda. Tout ça là qui tourné moi muké to kenda wana na Angola, na stade Angola to beti to sali to buki et mais va tourner monsieur Ezali. Je pense que bon un programme ya Mamutu parce que biso to na succès to lo ba souté ma va tourner déjà et biso to beta na biso c'est normal. Voilà, Bino Bobeta, comment tu me penses à la critique? Il y a concert Fali Poupa Beta qui est en Angola. Les gens disent que concert Wane Simbakité, mais Tolobela déjà, bon mon aïe image déjà, toi les l'autre rôle baté. Excusez, il y a des lots montés au banque Safali. Ok. Il y a des lots montés au banque Safali. Il y a des lots montés au banque Sa Aigle Fali Poupa. C'est ça, il Fali Poupa ça. Professeur, il y a musique, il y a mon hasard remplaçant Jésus, il fallait pour me taper ça va misser Moussoussou et moi ma cambo. Les lieux m'takanga, les lieux m'ont fallu au bangate parce que tout bêtis va stade d'Afrique on a plein. Vous en prenez. Dès que tout ce que tu bêtis bah il aurait fallu qu'on aurait fait avec salle au Michael Jackson à Betara Vakufa, c'est tout. Boni, Formule 7, ça se passe comment? Tu as encore un film, album, tout l'album Nios dans le monde. L'album Nios, on rend des albums et belé bien marché. Formule 7 est obétaté, Formule 7 est un peu sur les catés. Mais bien, on voit que tambo tambo la boca dans la bêta. Falit. Boka kinga na obéta. Boka mina qui falim to obéta. Il y a personne, tu as moutouté, tu as les seuls albums. Oyo, les seuls albums au Lelo, tu compares à l'album à Batouté. Parce que fallait avoir danger et fallait y avoir un album on a bien. Des albums où on a banana botama tinazal Lelo la médor. Parce que l'on a mis ça quand on monte ça album à bon. Lelo TikTok, tout le monde Facebook, Internet, partout. Et Formule 7, et na moi char na ngomo. Les badum souvent ils va profiter na succès album ya Formule 7. Voilà. Mais bisos ko to kangi mambona parce que tu en as besoin puis ça va te succès et tu en as besoin ya fou la batute. Il fallait zanan, Formule 7 qui toko monde mobimba, des minele boyemba, naba star américain, naba français, naba Angleterre, naba allemand, ils ont bien mystique. Ok, voilà la médaille. Ça se passe comment avec tout le polémique aux les cas na combo ya Fali Poupa l'autre fois tout le monde qui de Colabiso Fifisiwa comment est na point ya ko répondre à Fali Poupa tout le monde qui va on a ba ken piana au bazar pe na ngam na bino. Tu peux dire d'abord quoi na o nyo sur les cas sur Fali Poupa par rapport à la polémique na internet. Fali Poupa ada Nzeta Moïse, mon soit une race Nzete et Moïse a touché. Il fallait pour pas Nzete à Moïse. Nzete Moïse a bétara na maï. Oui, Kabola na maï. Bana Israël pour ba kota. Il fallait pour pas Nzete à Moïse. Et mon surtout alinga asima Nzete on a pas au pouvoir, a succès pour aïe bana.
mais ce que tellement fallait ça déjà les colo moi yo simba aux pouvoir être tu as compris même ata nzambe merci na ya pesi biso pe moto la mungina tongo mutasala mokili oyo bato ba fingai mais au finga fallait les même yankolo yesu wa sala mokili. Pourquoi? C'est parce que comme c'est par rapport à dire pe ba musicien na bino le ba les ka blessé pe ba orchestre. Et ko blessé na lobi ko blessé nani muto zo sala na orchestre muto muto a na vision ya musique ayebi oya zolo ba ko blessé nani. Parce que lelo déjà tout le monde a baken pe na bando que il peut hériter watana be ko beta matolo mais à notre grande surprise baken pe na baleki pour cracher liboso a hérité watana be nyonso wana bo mona mama ken piana isa ken piana mais lobela fali poupa ken piana za journaliste a comprendre musique a comprendre ndule ayebi te na ndenge na bana musique na ndenge na bana makambo te na défendre aigle fali poupa parce que muto aleki fali azati comprendre mais fali mutatinda bango bakina kosenga bambongo te mais là ba finga ke bimaka vers fali poupa parce que peut-être déjà le lot lali to la tangu yo lobi ke ken pena za muta fali pourquoi yo wata zela pourquoi ya lobela fali mais pourquoi yo wata invité à la conférence de la presse conférence de presse oyebi ke ba ken pena ba pesara fait bazala invité ba point mais ndeti manike so déjà zo leka à l'air à l'obaka parce que mon image a fali poupa lelo manike ko lobake fali poupa azalara mobali ya Cindy de cœur oh bo memi Cindy de cœur tina point ya loba honorable bataloba raté mais lelo to moni Cindy de cœur à répondre te ya lobaka honorable loba loba tendeni bo tanga yemba kanizani ko lobaka kati ko loba je pense que manike fali poupa bima na Cindy de cœur aza poma mutu manike oyebi sona yebo parce que kanele makasi tant mo le kaba internet peut-être eza ba jina bango nyonso OK eza ba jina bango ba jina ye ba jina nani ya man ki na Cindy oh na orchestre na bango bazana besoin ba salir comme ya fali bana besoin ba ya upanza foyer ya fali bana besoin peut-être bana besoin formule 7 ana succès mais succès na ngambo wana ezate mais ba profiter na ngambo wa succès sinda yimba na orchestre na bango basala mam na bango soki mutu afinginga ndi na aboy afinginga kinga na nazamona ki ya nazamona beau marché nga na beau tarate so mutu afinginga bongo obe mama mo mukolo na bima na ye eloko nini kosala nga passe ya koleka te pe mpona na yo répondre eloko esali pesi parce que bobi ke fali abima na yo yokanga nanu mama zela nanu malembe tosola ti na nde bafingi omona kintu ya boyo ya kintuka ya masina tusa na ndenge obotaka te tusa nde manike alobi wana baka manike alobi oyo azoloba wana biso toyebi te toconfirme te o manike alobi ke Cindy tusa mwana kintuka abotaka te tusa nande koloba keba azaka abimana fali eloko ni ko sala Cindy passe pas ya répondre bato na TV ezaka abimana fali aboyi na est-ce que mamio solo est-ce que mamona na expliquer so comprendre est-ce que les passe pas benga kisita wana zelana no malembe yoka bangonde bafinga biso te yokanga zelana no yo za mwasi mais ndeko mwasi afinga ke bota te nande ba biso ke la medora la yo elo ne ko salo passe o passe ko ya TV to ke na ninga normal ko to ke na ndete ke to batuka ba comprendre lo elo ne ko sala bena yo passe ndeko mo si journaliste avec o bota raté o za mona si ya manini kingani mais obimana la yo eloko ko pe o passe na mutemezani ezaki koyeba ke comment ya kofinga ke oya ko répondre pour expliquer que nga na mwasi na botaka na salaka tout mais yo kanga mika na kombo ya fali
Fallait un grand frère, na. Yoka Malembe. C'est yo comprendre l'émission on était au 4 quand même la combat fallait tailler éclaircir parce que fallait expliquer Batou Boy yoka nga. Bon expliquer ba na monde entier ba tala. Fali Ipupa Aza marié avec Nana Ketchup et Mami Bafana. Fali Ipupa Aza responsable. Ba j'ai au bango ba sala on a biso to bien. Ke boye bo pesi manike mbongo pour créer base na bino aboya Sindi a critiqué soki ke orchestre na bango na kuna simana bazo kombo ya Fali en tête va tsa yango eza ko sali komba Fali ya ko sali komba Fali ata mokile bandele ma 0 yokanga Fali ne mtando tita yokanga ata mokile bandela mi à 0 même ata basi bazate falloir vendre komba obmana Sindi ata mokili Sindi bon chanteur vrai chéri ala tarabien alobara bien en sa carrière n'est bien mais ata mokili bande lami ata mokenge kufa enzamba lobiki batikali ya bombali falloir ni makufa pourquoi vous comprenez bien bana poto ba wario nyonso monde ngana ya papa mbatiso na bimise likamboza bolika na TV boloba ke beaucoup ta la vie privée ya batuté en 15 jours ngala medo na kota na vie privée ya ba musicien ya ba chanteuse ya ba journaliste ya batuté so na ye TV na ya ka ko répondre parce que ngana lo bana sacrifier la vie na nga pona Fali de mukolo Fali pour porter la musique mukolo ngana otika TV ne sont pas complexés les bagé au baromi ko sala pour ba sali ka kombo ya Fali toi na ba mise belé toi na ferré toi na Ibrato toi na Binafile toi na héritier toi na innocent toi na gaze et toi na dépli et toi na papa chéri toi na ba Verambo toi na ba Ventone et toi na ba mise na tout mais jamais aucun jour au monde ba journaliste au monde ba porte-parole ba yara TV pour batanga ba kuma mission na tangi jamais mais yara na komo moko oh tolala nango tolamka nango peut tolala na komba Fali na internet tolamuki na komba Fali na internet to ki wat époque oyo na époque ya ba vie c'est que époque yo eleki époque ya ba vie tolo ba bongo parce que Zela Malembe tant respect pour na ba vie na biso wenge parce que ba vie na biso et ça vous manquer respecter ba vie na biso parce que ba on ba sala nzela oyemo aigle aloba ba pesa e posa ni ya musique ba vie na biso ya wenge tant ba vie ya wenge ba ça succès Fali ana orchestre en ekobe ba vie ba beta ba double zénith ba vie ba kei ba stade ba stade on a fallu beta ba vie ba beta ndenge ba vie ba ke ba poto ba vie ba pesi ba tout vie. Lelo quand on parle le formateur c'est le roi de la forêt Abimi Siban tu as compris époque où on est qui va vie OK ba bimisi ba plan on va beda oué rançon na bimise loko il fallait biso to abana mike ba âge de 10 ans to ke ne ba victoire makolo ti to ke victoire ko yoka ke loko le roi de la forêt parce que ngazaki fan ya wenge musique à maison mais mise préféré vina ngazaki Fali na Michael Jackson ozo mpane nga ozo mpane mena comment la pese moté konon 13 odi le manzara na Élysée Bokota kota vous comprenez ba kokima bamba ko yoka veto na bimisini ezaki époque ya ba vie l'époque ya ba vie ba sali tout déjà ba kangaki tout ba sali tout ya tout mais époque ya Fali mais tant époque ya Fali même bato mon ba journaliste ça la rappelle que journaliste va bien qui a journaliste mais comment côté ya bato ko fingara natiko mon atri ndati lokola asala émission mo pas finga déborder ba mo obe papi mbomba obe Tony Koko natiko mon ade natiko mon ate omba botongo asala émission a finga leader non alobelaka tous les musiciens congolais
mais lelo tolamuka na tolala na komba fali tolamuka na komba fali koya kopesa Cindy bezi nini bopesile bezi nini bopesa Cindy le kia na kombo ya fali Cindy aza musicien ya mutu ayemba na orchestre ya mutu mais boya kozwa surtout manike olobi wana 47 ans wana 47 ans wana 72 ans kokola na yo yemosalo ba perte ya mémoire ba wario balinga te basimba manike yo simi manike ndeni ngana zali wario numéro tant mama ba wario banzela ba wario tangi bani mutali boso wario nga zali wario volontaire général état-major chef de Tumba ngana zali kabine général Tumba wana na ndenge na bino ba na ndenge na bino ba journaliste na ndenge na bino ngai tant fali ayembi na komi otala yo lokola télévision na komi otala yo lokola télévision nana ketchup na bengi yo na téléphone oyambi oui okatelinga téléphone vraiment kolingi nga lisusu te nana ketchup o comprendre nzambi siko ngaza wario ngana za ko wario ya seri wana voilà ngana leki bango tala ngana leki na ba ken piano wana yokanga na leki na ba ken piano na ba mani ke ba tutu ba lobela fali nga leki bango baza ba fan ya fali te ba yen ba bango ba journaliste ba comprendre que les journalistes na bango poto sala succès fait au kangamana mutu aleki ba tutu c'est là que Kenny est là que yoka azuba pété ma mutu poisana aigle annonce avec Ken respect pour na fait avenanga respect pour na ye asala musana ni bien aloba vérité azali ne afala succès ne mais succès ko back samali suzu tango ata akomi ko tanga kombo ya mutu alika bango tu aigle nga na bina fan numéro 000 pinaya ba wario tunga omoni bato bayara nga d'aller na fali na photo na fali na sala vidéo na fali tout ça parce que eloko bo revant ya ki complexé yango mulinga bosana OK ba biso ce que to ba complexé te nga na yebi ke na défendre na fali parce que pour na linga je l'aime beaucoup petit na ye soda na ye les soye sengi na guerre bena bitumba pena o bena ira malamoro mutali boso ko tonsemo voilà yango pona lo bala batelo moko tango lingo osala analyse na yo ou bien ofinga mutu na yo longola kombo ya fali parce que tango ozolo ba ke fali abima na Cindy est-ce que ozana be preuve tout na ninga normal fali abima na Cindy na hotel lo babima ba mbale yo man ko simela ba capote manike le John hotel o fali oyo ndenge yo lobi ke fali abimana na Cindy na hotel wana yo simela ba capote bozu va photo mo ezai kala bo ozongisango wana bezo bo salir foyer ya famille ya fali bwana bezo bo ya kopanza libala tema bo ba jaloux bo ya kopanza libala ya fali pupa parce que bo ba jaloux parce que na mwasi moko to aleki fali na kitoko o aleki mwasi afali na kitoko nana ketchup mami bafana ana mbongo akitoko abota bana kitoko ana mamuto nzamba kela mais ce que bino boya na internet ka komba fali poni te bo sala pe poni te bo vanda pe bo sali analyse na bino bolobela ka ba mission ona bo sali be ata un mois bolobela ka ba musicien on na tani tous les comme on a ba ata mo pe fali olinga te un mois ba lobele te yo kanga na bisayo yango fala za guide na bino tant fala lo baza guide laxini guide ngo kama momo na numéro 1 laxini quel numéro 1 mtalega bango tu yango bomo na de lelo si je monsieur si je bimi le bon na si je monsieur bima pona fali pour za guide batutu formule 7 et continue kata bandaku na bango nyonso ba ebelo soute o ba rokanisa na ba vie na bango bo bimisi album na bino. Pourquoi pas l'album est bimi? Pour les catégories, pour voyager, pour les poto, les chaîne minene.
L'album n'a pas bimi. Pourquoi pas te que beaucoup fan n'a pas été pour ça YouTube mais tout le l'album n'a bimi. Vous comprenez que l'album n'a bimi au bimi c'est 2022 si donc 2023 et les qui nous succès de noter yango ke bomi ko créer ba base maniki oza mukolo makasi ngana obengo yaya te mama te na obengo koko parce que tu as 72 ans déjà. Voilà la médaille. Écoute s'il te plaît, s'il te plaît. Na obengo koko tu as 72 ans. Olobi ke obala musicien. Man ke ba propos yo loba wana mtatinda yo na fali ta. Fali tinda yo te. Obi kobala musicien yo kazi so sali na musicien 20 ans. 30 ans. Nanda kwa libala. C'est que yemi musique. Non. Man ki ozaki fan na falite. Ozaki fan ya Koffi Olomide na mobali na yo. Bino ba ser o ya lelo to yebi bino bwana linga ba musicien kala bo linga ba yo linga babia yemoko. Yo za mukola babia ti. Yo za mukola babia shoko o linga babia yomoko. O linga babia yomoko. Vous comprenez? Pour ça, il y a un Kabila Rabad au salaire tout. Ce qui est défendre Fali, défendre la logique. Ce qui est défendre Fali est normal. Au l'équipe TV, défendre Fali, na makamba bia zo sala le king, le aigle, le professeur, le miroir numéro 1, le Michael d'Afrique. Fali pour mettre l'homme à beaucoup maniquer. Mais ce que on y a na buzoba o yo linga ko créer base. Na tuna no maniquer. Ba na sko ba ke yo no za nzambe na bango ke ya ba base yo ne ku ba bomba grenade. Man ke mu ko ba beto limousine eza. Ngona beto limousine. Ngoni bato o ba o sala ba ba. Ba ngone ba tika ngai limousine ya. OK voilà. Vous comprenez zela maniquer azana respect avec Fali. Vous comprenez? Lobela Fali na normal to beto mabo. Mais banda yo bandi base na tiko mona Range Rover au sommet. Banda ba ke yo no kang internet. Na tiko mona lupango au sommet. C'est Manike a défendre Fali na internet makas biso nyo to mona. Mais lo so yo zo condamné Manike pardon, zo condamné Manike to batboka moyo za warrior mais oyo attaquer Manike. O mo attaquer bino n'attaquer Manike. Manike soit défendre Fali, à défendre Fali na ndenge normal. Que au défendre Fali pour ndenge Fala l'équipe tous les musiciens congolais ndenge za star ndenge za international ndenge kanga mokilo yo. To betile maboko. Mais so lingo défendre Fali. Poko tsaba kombo ya batu misusu po na sima kombo ya Fali ba profiter aux succès na base. Wana même pas to sala mambo wana. Même pas de Rosalango. Tout le monde moi nous arrive pas ouir Niamakor. Niamakor wali boma. Fala camarade noté Niamakor. Yo ba yebara yo te. Yo ba ne ko te kaba na o. Mais yo journaliste yo ba mamode. Na tunyo yo su ko répondre Niamakor. C'est là malembe. C'est là ngana za soda yanda kwa mudute. Ndawa faleza kuna bazavanda nga shinga ya kuna na state flavor. Vous comprenez? Niamakor. Omoni mama kido sana ona kata libumu na ke neba ke ne coopérer yango pour kalamito okufa. Ba mai ya makida mibalo wana ona kati e ba go salisa falaza camarade na ote. Soki oué raté. Tababano. Merci na le roi de la forêt. Tala moi nous avons une relation yo Niamakor. Mtekenda ba Dubai. Tala moi akina Dubai pour bakina zela malembe zela. Dubai wana ba kina na ba Canada wana. Bit nango ya maya mibalit. Bit c'est lo Congo. Ana relation ta vena biso nani Adolphe vena ngai mutodile manzaka. Vena biso Adolphe nani kumekimi. Bango ba yebana ne bot. Niamakor OK ba kermesse funga makota kermesse a senga rabat mama sanga. Ngamuna benga ye Niamakor bazalaka bangona na danseuse ya Weranson wa tika robina comme journaliste le roi bino. Mamulu ba na pese mbote. Mamulu boy mambo na oloba. Ba vandi na Niamakor.
mademoiselle moi na $20 na nyama ko bana loko tina ba danseuse na bango ba yo e ko yanga na si bango boya vena biso Tony Lewa Adolphe Tony Lewa odile manzaka nzaka masepe ya mboka mambo mutasala gina yiba Adolphe Tony Lewa eza odile manzaka Adolphe Tony Lewa na fin na fa kabelinga mo 200 €. Nathalie ba no balika internet ba finga batu ba critica batu c'est bon na bengi banana na bengi mwana na nyama ko ba kabila bango 100 €. Bana relation te bagina osenga ba kermesse bana ba relation te bagina osenga ba kermesse nyama ko fallait za camarade na hote fallait pour ba camarade na hote bona mise moti na quartier la terre na beaucoup comparer na fallait mais ça peut pas fallait c'est là a ukate aya ko pesa ko quartier la terre yo kufati iyo kana te ba benga nde fali ba zwara ende boye fali bina fala ya tala soki yala ba mise ba sala ba test ba vie na bango fali yo mona fali asala test na quartier matin quartier la terre asala ngote fali ba zwaye ba tali ke orchestre za kufa te to so sko fali ngoto ya na ba yasko na fali gina abiyemba boya kabola avec qui vers le vite aso ba kombe beli bino mo boye bo compara fali na batute ko fiolo midaza fe na biso to respectera mais babuzo ba oyo komo le ka pembeni na ye le ekoma ko baise biso to lo ba clair mais bien vite personne innocent natanglo ba clique basangana ba innocent batazana te zela mais basala yo basa vena biso sala clique wana po ba bumisaka fali fere zela te banga makambo nikolo mukamate amusimba atusimba ngamu na banga elote amukota yokanga prison yoka prison mais prison so côté prison na bimati yokanga so na côté prison na bima attends ça 1 mois 2 mois na bima na loloba pe na sire bino lelo babi bomona zela na sire bino ngata mula partout na minute na zamla ki bandal na minute da za zo ki bandal mais c'est quoi ça yokanga yo bino bobosa na la medora bino bobosa ninga ngam ta ko simangati na iba secret ba leader rebelle na liana bango na milana bango zela na malime ava donc on a personne là bino nyoso boye la rabiso na ba internet boya kana TV apo no yebisa soke boye bi ba secret ya ba leader nyoso yango ba leader yango ba zanga ba to ka ba secret de ba ro yebisa bino so quoi otunga sko question bina répondre donc internet c'est zala te biso to na ba viona to lea na ba mam to sala na ba boza boye bien ngote yo bi ba kisonga na ba simisanga pa ba mission te to so ninga normal te na zela yo zo mona musique ya sakis musique ya gwati musique eza gwati yo ba musique ba simisa yo ba makyo na boka na mabalabala parce que ne bazana mutu moko ta oya pena bu te atina nga prison te o so atina nga prison na tenga secret na carrière na eka ici la kufilo peut-être ba leader na ba okela bino ba mapu yo kanga na ebisao zela na ebisao yo kana ebisao omoni la médor général état-major ya ba warrior ba fi on a tout ba fi nanga na banda carrière na bango venanga gelo sizo don na pese mboti ozo comprendre tangu boti na ba finga fali bino pe bo supporter pour les arrêts émission na ka mute bombardaka pour les arrêts so ngana ye kaka pour nini dege ngana lo baka clair na lobi boy tangu bino boti na ba finga fali boye ba la médor paza la médor aza ngape na oyaka ko finga ko répondre bino et voilà to comment que peut madame bino bolobi ke time to bandi on internet yo kanga s'il te plaît to bandi on internet to succès on internet so moni kitala muto ke na rofuna mutu na parquet c'est kama makasite et voilà to comment que peut madame na suka émission na biso de là vraiment na avec nous la médor molobi la fali poupa warrior habillé warrior numéro 1 ya ba warrior nyos ndeye voilà la médor tout le monde qui passage à si une émission et blessé qui bino ba warrior pourquoi to koko yeba faut te dire que si on a bino bozaki na ba relation moko ya bien ada na relation na mutu bino na yele le beba ni ezani ada ina relation na nani première mission sala non première mission asa abeba na nani ada camarade nani nakati camarade nani je na yana fali papa yani fala za yana na tata ni na mamani
hier soir ça l'émission a fallu et ça grâce à plus mabule beaucoup RTG ya OK le roi Karim Mokonza Kendai de temps au moment il lelo a n'a pas nous clair vérité ba warrior kana makasi n'a pas tout clair au moment il lelo pour héritage à l'héritier et ça siwati OK et ça maison mère na asa soldati asa lelo mais ba ko bomele carrière à musique et ça ba siwa et ya ba siwa yango mona nani di comment un directeur ya what combien ya nani non c'est pas nani combien ya nani nani non Charlie venanga Charlie ubenga site Charlie ubenga wa venanga to so la yo yebi wa mukonzi na orchestre wana ilo no singo kaka ya moko de bolongo la ba fifi si wa ba pemeni na bino ba bom orchestre isa bango baza ba traître basala basang bango basala likopana fabrication mo wa sola te mena kuzu ba benga na ba solo laka ba kutanaka azoka be formation ya wata kina o mema ngokuna si wa porter ni périté ritaza de ana succès azana makamuna ya sama mamuna yi. Pourquoi quand on col ça comme te fallait que TV a critiqué Fali bon mon bon hérité mutatina ba finga Fali non fala zo beta musique na hérité zo beta musique na baza ba misa Congo de Babylon ko ezo le ga internet faire ko arrêter ko tika yango wa numéro 1 wa numéro 1 wa numéro 2 wa numéro 2 wa numéro 3 wa numéro 3 de batu ba ko mabuzoba et pas ya goga parce que bon mon directement wata mutazo tinda ba finga ba take Fali te wata na makamuna e panda utana ngo winge me basiwa baza ba fiwa mababe yoto mo ate ba fabrication wana libabe siwa ta c'était des prix libabe tout ça mise belé ba na mababe to respecter musique na biso pour tout tambola bien Fali pour par exemple number 1 numéro 1 de makambo bon sur internet fallait tini personne on a ngeo yoloba fallait tiki kotina manikete na TV soko zolanda ba vidéo wana ba émission wana o comprendre mutanti na manike so comprendre mutanti na manike azaka mutu orchestre na bango pe apezaka makasi kolika sini leke o comprendre ngam na biso soki ana mutanti na manike azaka mutu azaka na kata ndaku apezaka makasi kolika sini leke voilà ba bien comprendre que ba bon comprendre que manike tsa mamona Fali ipupa di cap la merveille atini manike te OK voilà merci bandi beza atini manike te ngana yeko déclarer que manike a respecté Fali ipupa na télévision et voilà nous sommes déjà à la fin nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci. La vidéo sur la vérité universelle TV. Je dis encore merci derrière la caméra à toi Steve. Pourquoi pas dire encore merci à mon papa, à mon boss, maître John Simaro. Je dis encore merci à toi Nick Cheta, notre daddy. Je dis encore merci à toi Kissinjo Antoine Manayolo Nakatamusi. Je dis encore merci à toi Tonto B. Béni Samala. Pourquoi pas dire encore merci à toi la ravissante de la presse. Je dis encore merci la vidéo sur le autrement dit de la presse voilà la meilleure bambote na bato balingaka yo bambote est-ce que bombe na mamona binaki c'est la s'il te plaît monsieur sinango ngina betare lo mwa suka ndi bara wana ba mission na balingaka mingi bambote na pesika bato tu balingaka mbote na moni bongo le véritable code mondial ya Wuli Moucheni le futur ministre papa social avec fondation Moucheni et Batutu honorable Fédé na pese mbote bisika zali et venanga JC Lemba ya biso ya yolo honorable azolo na pese mbote et na pese Batutu balingaka la médaille Batutu bana besoin la médaille boire yo wana scène na yo wana besoin c'est la publicité maquette spot bien na pese 243 9 76 46 31 77 plus 243 9 76 46 31 77 on a beau bien à besoin ngai moko la main d'or la bouche autorisée
soda warrior volontaire et tout beau santé pe kopé sa beauté na bon honorable na biso ko bon honorable ya pesi mota batutu et balinganga merci takos